Abonnez-vous et n'hésitez pas non plus à liker la vidéo et d'activer la cloche de notification. Voilà, comme ça, c'est parti. La voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, c'est bien, oh. Étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité na actualité. La voix du peuple, maman nangaye, oh yango yo eh. La voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, c'est bien, oh. Étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité na actualité. La voix du peuple, maman nangaye, oh yango yo eh. Peuple, oh, c'est bien, oh. Étoile de la presse. Étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité na actualité. La voix du peuple, maman nangaye, oh yango yo eh. Na actualité. La voix du peuple, maman nangaye, oh yango yo eh. Au fait, na kala na yebaraki, ezalaka ba lisanga ya banganga nzambe, do lisanga banganga nzambe. Na ke toné, do à part lisanga ya banganga nzambe, lisanga siko ya bavwandu na nenga fo. Na biso lisanga bato mbongo na kati ya lile wana Georges Kalema éléphant ya lile. So muninga ya Londres ka pesa, lion ya lile na bisa yo, suka na dio mon frère, kala te ba okita awa siko tala niveau bibende. Na biso bavwandu mi balé basangani do Londres ka pesa fit Georges Kalema. Donc éléphant plus nkoi. Donc il y a fauna bisayo, ma bende ya fauna bisayo. Mais pas de souci, pas de souci. Ay bisayo. Nga sona vidé kaka na bango na osala aussi. D'accord, à toutes. Et kila to solide, to solide. Merci. Maman nga na obi mo fait, nga na obi maman. Et bisi ngai déjà. Ernest. Oui. Oza mwana nganga na buta yo. Ngana papa na yo tolingaka yo. Toza na souci na yo lobi ozala mutu na kati ya société. Poni koza exemple ya no mbalite. Ernest pona nini koza exemple ya grand frère no da constater. Ce que papa zoloba, ce ngana zoloba, ils ont pour na bolamu na yo. Tolingi à venir na yo ezala bien. Lelo ngana koza la te, lelo papa na koza la te, mais ce qui lelo yo tangate, oyebi ko sa lelo mo côté la vie, okoza okoma nani. Nga tangate. Classe nyama do yo tanga. Tant yo ki na ozora mbongo ba minevalo ke no futa. Oso futa. Papa asala mama. Combien de fois ba pesa mbongo lianga inde na ke na futa mo classe. Sinon comme no Ernest a futa classe te. Maman na yebiki papa linganga te. Yupo linganga ngati. Ernest, chana mutu na yo ke peut-être papa na linganga ko makasi ko grand frère na yo. Yo ndo yebaka te. Oh nyusu papa salaka, oh nyusu papa lubakeza pona pona na yo. Maman. Papa linganga. Papa linganga ko makasi. Alinganga ti ndozo manzela. Asala ngo isanka linganga. Azo dénigrer parce que yo nko yo kate. Maman parani yango na ye asenga ye lipa ya pesinyo. Siko yebisa nyoka ni papa na pesa. Mabeni papa na sala kayo. Nyo so sala envers nga Alexanga ke dakosta. Ne mwana ye dakosta ne alinga ne. Alakisa kayo po yo changer. Non, na sali nini? Mabeni. Olingo kotanga te pona nini? Olingo na makambo papa na zo yebisa te pona nini? Olingo fana ndako te pona nini? Olingo langwa masanga pona nini? Nisi denyo eloko yo salaki. Yiba ngoyo comment sala. Donc ils ont mona ke zamba liboso te. Ernest. Ce que c'est que papa na yo, muto mona ke ozubimisa mwasi na kati ya chambre. To grand frère no d'Acosta. Est-ce que bi réaction mo ce que nezandeni? Moi na jamais okokozwa mwasi to mobile na yo okose na chambre na ndako ya ba parents. Wana za malédiction. O yo zulu kana zali babe zulu kana kati ya vie na yo na kati ya bomoto. Siko to sala ni kuna. Ozoto na siko to sala kinini kuna.
mwana mwasi azobi yozokanga bapantalon yazokanga azolata babongisa bilamba nazobongisa pantalon na mfilaki eloko osali kona esalamaka te fo respecte ndako ya bapara na yo mais pourquoi kozo mwasi okoti na kati ya chambre na ndako ya bapara na yo rapport ke bazotonganga na quartier awa ayekopesanga rapport rapport na yo eleka likolo ya mbeto po bapesa yo rapport ya makambo ya quartier fo batia likolo ya mbeto walokuta makasi okwa ngaka oboniki lokuta na yo yango kotisaka bakasho pamba yango bakangelaka yo c'est 2 semaines onga akoti kasho zoba wapi nga mpe nabota mwana zoba ya bolole falaki kutu yo na fino te na libumu natikaka na dacosta olinganga te boyisanga kolinganga awa babe ça fait 2 semaines do 2 semaines ozomona yango ebele to soko miki bakangi yo okolobaki nga na mama no te okolala kuna ata 6 mois mama ntango bino boyisanga ntango so bayebisangaki lobi mwana azokema kala nakobeta maboko mosobelokema okelia vungule kuna mpo ningi koyoka te ça fait 2 semaines, ça fait 2 semaines. Donc moi papa nous osana ndako yo. Abomba aka mbongo po so bakangi Ernest ki nufuta mbongo pa bimisa. Kuzuka sonte. Bakanga kanga yo awa. Camarade nini ya sa telema. Omana na batu. Batu nini? Bakanga yo awa. Bimba uzo mama batu. Utela ngati akamwa na ngana utamu suna wa motel. Mama de mutira ototi na mbongo awa. Tile na ngole bakanga ngala. Atina ke bana. Aba osile bana. Atina mama de mutira silika kutu makasi. Domitini Makenzi. Asilika makasi. Domitini Makenzi. Alipona ye fallait ko vanda kuna ta 6 mois. Do atinda nete. Atinda nete. Tata amona kapasi ala mukaba tonke no lukambongo yo zoba boko takaba prison pa bimisa yambalo kolala kuna. Et puis mbala suka. Na yoko ko na sabi atinda kite. Asilika ikutu makasi. Ngono mungu ko so mwana mwasa na kacha ndako. Maoloka yo. Oh, uluka ngasi. Miko supporter mo mwasa na ndako na. Ozana mutu ngosola na mutu te. Imbécile. Oh. Kosana mutu te. Nabi suna mwana na yibi kuti bwana bota mwana boye. Na lembi na ngai uvini nyo penza. Baninga nyonso koma ba fi nyonso fi aza kabelo na mutu abua kiti kuna biso ezaka bilate le onku tezanga tatina kabelo kutu na mutu to yebi mbula to chate suki okupona kanga fo yondo kanga ngai na 500 ta ya ofuta ta mama o akanga suki na ngote uvini nyo penza. Parce que je suis les arrêts au kabelo na mutu. Susi na ngeza kabelo te. Susi na ngeza pe to vivre le quoi batu nyonso nde bo vivre vie normale. Comment mutu ko zana 1000 fois c'est longo ba calculer belé. Pour yango wana kande ozana ngo na maboko. Na osu ebele te koleka. Ozana 1000 fois ça calculer 1000 francs. Dans la vie na biso ko eza normalité. Tana no place mama tinda ngana kendo zole mbongo. Na komi kuna na yake yebisa mama ni abimbongo ezate me yebi likambo yebisa yanga te pa pesa ngambongo wana papa na camarade ya mama ko ayebisi nga boye abi ava pesa ngambongo funga na ito bima kwa mota mbaya kinga ki ete poane no finge ni muto opesa biso mbongo ta yo mutu so pe totali bien na Kinshasa batu nyonso mutalinga siko travailler na perte azate mobali nyonso akoma va pesa mwasi mbongo feza pe mwasi yo pe opesa ka eposa motema batola peta mobali ngona tata na ngana ndima na ngai ikas na pesa na opesa biso bambonga mike bongo ngana kena ngana vandi kuna comme ça na soutenir yo na maman de botikale est-ce que jeune fille pa ko tambu papa bona mbongo chata call na lipa pesa ezani na yo ba vie ko mela tu njoto belebele nini yango eza likambo invite eza likambo de photo to luka moye to bongsa vie na biso photo ça na minute eza boye photo luka moye to bongsa vie na biso photo ça na minute ba jeune fille pe ba kenda ba ville wana ba telemi ba sala pe ba ville ne kindumba te me ba ope ba sala business na bango nzoto ba biso pe to l'équipe ba on elote toza pe basi pe tozo pe tobi pe to chape nzoto na biso anje tozwa pe mbongo ebele pe totombe tosombe pe mama lupa Weska nana biso ka so bane kindumba le mongo zuka mbongo so milupa bo suku to bando teka bongo ba ba bola mbongo boye te kasi so to bimi mbala pe si so mbongo to bimi mbala pe si so mbongo combien ngwana to okangisa combien na journée mutu mala fo mala moko combien pour kansa mbongo yo vana na journée zo ata 1000 francs pour ce qu'on a coûté à ta mibala à ta base sur base 5 mais puis sur $10 c'est 50 et 50 là au mitié non nduma no wa moeshe nduma moko moeshe au mitié calcul point $10 puisque kinduma eza bien c'est bien au sala kindumba là yo bien aux on ba $10 na butu moko mina 5 mbali na butongo zongo na $50 problème exact est-ce que vous avez un souci à vie na yo et après au komanan
lobi na yo baesprit ke kolokota butu na mibali nyonso na baoyepa na yo wana oyebi mutu moko na kati baesprit natambola na tunaka bango ndeni basalaka likambo nyonso ezala basala nini baesprit mabe totambola butu ekota wana njo tobebisa vi na yo tamusu ntamba tako puiska bala milai babebisa bavi na bango bavi na bango kuta eza bien biso batambola wana bamotuto batambola nzoto na bango oyebi yango puiske sepela ndenge oza boye te sepela no ndenge oza boza no à l'aise olingi olali zepela nde nzambe atie yo boye ye moko abilobi no ndenge abongisa yango na bible écoute lobi aide-toi le ciel t'aidera ok osaki ndumba bongo loleve esunga yo namoni ezaki ndoki za mama ya bongo nayebisi mpo oloba na mama po ide afo nayebisa mama eza likambo ya biso mibale puisque apréféraki esenaki ndumba balinga batuki lukata mbongo mwa bezaki kotambusa ata biloko na mutu bamaboke banini me mapa yabi te otika no kasi koyebisa mama te ezali ide na tonaki oloko oboyi totika silo baninga bazala secret ibiya na leki na ye nga na oyebiso likambo sekaki ndumba okima na butu sengi mbali. Mais est-ce que ton téléphone doit sonner 1000 fois pour décrocher? Est-ce que va contenir un papier commis? Mais ça ne peut pas prendre 14 jours quand même. Non, ça ne peut pas prendre 14 jours. Je veux avoir ces marchandises. Je veux avoir ces marchandises la semaine prochaine ici à Kinshasa. Ces marchandises la semaine prochaine à Kinshasa. Et ça, ce n'est même pas négocié. Merci beaucoup. Salut. Salut, mademoiselle. Ouais, non, papa Bananga. Mobile Nanga, proposant Nanga, fiancé Nanga, chérie Nanga, copain Nanga. Eh bien, ce monsieur à multiples identités n'a pas de nom comme on est. Ernest. Ah, Ernest. Bobote déjà. Il est papa moi na yo. Ouais. Bobote, enfin, Ernest Azana moi. Bon, en fait, il y a un projet. Il y a 300 jours, petit à petit au bout de projet à 300 jours. Oui. Enfin, comment on est, mademoiselle? Barcelone. Barcelone. Hasard. Est-ce que tu peux prendre place? Bien sûr que oui, d'ailleurs, il y aura déjà. Ah bon? Ah. D'accord. Voilà. Donc, tu es mademoiselle Barcelone. Maman et moi, Ernest, fiancé Naye. Tout ce que tu viens de relater tout à l'heure. Bien, tout ce que je peux comprendre là maintenant, c'est que mon Azate et sa projet. D'accord. Donc, on peut bobalanité et zapper projet. Ça, c'est très important. Alors, mademoiselle, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je fais... Tu es stripteaseuse? Non, service déambulant. Service déambulant. Il y a un service, le service est déambulant. C'est quoi ce service qui déambule? Monsieur, s'il te plaît, je veux qu'on puisse parler en français ou quoi? Non, bon, pas de problème. Ngaï n'a pas grand frère Ernest. Alors, quand tu te présentes étant, si je comprends bien, sa petite copine, et que tu es dans le service déambulant, tu vois que ça va de l'intérêt à quoi? Bah, c'est quoi le service qui déambule avec toi, la copine d'Ernest? Enfin, je parlerai, moi, soiseau, supposé ou prétendre Kobala, n'est-ce pas? Je crois qu'il faut naïba quand même quintessence ces services qui déambulent avec toi. Et déambule de l'amour, hein? Ah bon? De mon nom Ernest. Tu fais déambuler de l'amour. Oui. Mademoiselle, je veux savoir un peu si tu comprends le sens du mot déambuler. Parce que l'amour ne peut pas déambuler. L'amour réside dans le cœur de quelqu'un. Et quand tu fais déambuler l'amour, c'est que toi et Ernest, vous n'êtes pas stables. Et à te voir, j'ai eu l'impression d'avoir une stripteaseuse qui fait irruption dans notre maison. J'ai eu peur. Voilà. Discriminé. Je parle du rupture. C'est comme il y a un injure là, on a toléré. Excuse-moi. Excuse-moi, dictionnaire, excusez-moi, on a fini. Oh, mais papa. Je comprends que enfin,
na yambi yo na motema moko. Oh, ni molela na lingala to leka. D'accord. Ok na ba discrimination. Eh papa ni na ngolo ngona lo lemo. Non, ça va, c'est bon. Oh. Mais sinon, on a qui n'a le baboué en passant. Déjà, Ernest Azate, il est dans les bourses, mais je me mets à la place, il y a papa na biso. Oyo, à kokai komo na le lenga na monio, avec de tels accoutrements, je crois bien que ses yeux allaient vraiment être scandalisés, voulais-je dire. Alors, la prochaine fois quand tu viens chez nous, mademoiselle, c'est quoi encore les noms? Barcelone. Je comprends que vous avez supporté ça, il y a équipe Barcelone, je ne sais pas moi quoi. Mais Omeka Kola, tu as de manière très décente. Au sommet de la mais monsieur, moi je ne comprends pas. Franchement, tu es impoli, monsieur. Yo go van sanga to kebi sanga ki fo lata bunga na age nanga muto ba nortang sanga nenga ko lata na lata selo go tata bino est-ce que mutu ne ça je ne parle pas de lata selon vous tata ko tata na lata neni soka za laka en vie mon père est en vie il n'est pas mort tena bi atko yo nena lati boy indisposé na ni tu viens chez nous et na lobi yo nena lati boy indisposé na ni ah eza night club te maman oh ozo e pas ya mobile il faut c'est que c'est hypocrite c'est que c'est hypocrite. Ah, na comprendre. Attends, je vais non, tu es déjà un bel fait pour ça moi c'était. Je vais te poser une si question. Je vais te poser une question. Mais en français t'es. Na poser une question très simple. En lingala ça va tu passer. comptes vraiment kobala na Ernest? Oh. Mon nam te soumelenga tuna baby. Oh yo Ernest. Allô Ernest. Tu es où là? Est-ce que tu connais une certaine Barcelone? Tu savais qu'elle allait passer à la maison? Attends, est-ce que tu contrôles sa manière de s'habiller? Écoute, je la renvoie parce que je ne peux pas la garder ici, de peur que papa y écoute. D'accord? Oh, you know, tu me files dans la cravate, au filet cravate, on est bien à ce qu'on a filé, j'ai pas m'aider, non, mademoiselle, je te demande de partir. De partir pourquoi? Parce que tu es chez nous et chez nous on ne peut pas te recevoir. Eh bien, Ernest, Azamsika, Azankinko, les moyens Siko Ezat en fait. Je t'informe sur les bacs Azate. Je te libère parce que mon père ne peut pas te voir comme ça. Aussi, ma mère ne peut pas te voir comme ça. Je vais attendre jusqu'à ce que. Oh, il y a une belle logique, il y a une logique qui note. Ta mère et ton père ba olinga mona ngabo ete poani ngane mutu na corona nga to ngane na zabo ngane mutu na zabo na uzangi solola c'est ce que tu penses to ngane na zabo nino kota sécheresse na ndako c'est ce que tu penses que ngane na zabo na misère c'est ce que tu penses au moins si je parle français hein c'est ce que tu penses à ça. Ton cravate, tu vas la classer l'homme ou l'homme, c'est ce que tu penses, non? Que moi je peux t'arranger les boutons des cravates, les vestes, c'est ce que tu penses. Mais franchement, je pense pas. C'est ce que tu penses là, franchement. Je n'arrive pas à penser à ça. C'est ce que tu penses. Attention, messieurs. Bonjour, papa. Bonjour. Vous allez bien? Ouais. Quoi, tu sors? Non, pas du tout. Je venais à peine de rentrer là. En fait, Non, moi je voulais tout simplement qu'on cause entre père et fils. Ça va? J'espère que ça ne te dérange pas. Non, pas du tout, papa. Voilà. En fait, tu vois, tout ce que je te demande, tu le fais à la perfection. Hein, vraiment, tu le fais à la perfection, comme je l'ai dit. Mais je sens personnellement qu'il y a quelque chose qui te manque. Tu sais, dans la vie, on peut être responsable, on peut assumer très bien ses responsabilités, mais quand on est seul, on ne mesure pas la grandeur de ses responsabilités, l'étendue de ses responsabilités. C'est pourquoi je tenais à te dire, c'est bien bon ce que tu fais, mais tu ne trouves pas, fiston, que si tu te mariais, tu serais encore plus responsable?
Justement, j'y ai pensé, papa. Ah. Je suis en train de voir. Eh bien, quelle est cette fille? C'est difficile. Kofi mami ozoloba wana. Pardon. D'accord, ça va là. Bonjour bébé. Donc, on s'en va biso. Oui. Puis alors, où est le mal? Non. Moi nako ba sikote d'accord ça zana. Ah bon? Oui. Donc tu trouves que d'accord c'est à quoi balater? Papa, oza pressé ani. Mais na ajo. Combien de personnes ba koko bien ça nini? Pourquoi pas? Non. D'accord ça zana maman. Tika d'accord ça vanda nan asa na ki jeunesse na ye. Non, comme n'a pas bala tête moi c'est ndako ele oluke ba makama makasi bongo poignet. Non, moi je ne nga zo raisonner dans sens nga zo raisonner dans sens sonaté. Pour moi là, on devient plus responsable quand on a beaucoup plus de responsabilités. Hein? Je répète, on devient plus responsable quand on a beaucoup plus de responsabilités. Oh, ndengaza yemoko, ben peut-être il prend tout, je ne dis pas à la légère, mais des fois, il s'occupe de rien. Mais s'il se marie et qu'il est responsable, après tout, moi aussi j'ai envie de connaître mes petits-enfants. Bah, Koko Nangaï. Kofi, et c'est nini? Vous ne pouvez pas koufa, yango comme nous ba Koko na makasi. Mon frère. Si kana bana azana mwana muki, akumna achetika acha mosi na ndako ndo ba charge mosi na bana. Pourquoi pas? Qu'est-ce qui lui manque? Azana. Le moyen? Et ça le moyen té. Et alors? Asana bo jeunesse na ye, asana ke elengi. Bon jeunesse nini? Oh papa, moi, pardon. Moi je ne compte pas sur Ernest. Ernest Ponangaï, tu vois ce qu'il est. Quand on a besoin de lui, il n'est pas là. Et tu apprendras, il a été, il a fait, il a... Non. Moi je ne compte pas sur lui. J'avais tout misé sur lui, mais non là, je ne compte pas. Et on a lobby, lui, tel qu'il est là, il a déjà, il travaille. Et il sait ce qu'il fait. Alors, qu'il se marie pour qu'il se sente un peu plus responsable encore, pour qu'il se sente encore plus responsable. Mais où est le mal? Eh bien, je crois que papa n'a pas tort. Moi également, j'ai plus de 30 ans maintenant, papa. Bah oui. 31 ans. 31 ans. Ah. J'ai envie d'être vraiment dans cette optique-là. Je veux me marier, je vais bien me marier, papa. Et je te demande de me donner un peu de temps. Lorsque j'aurai choisi ma dulcinée, je n'ai pas hésité à te présenter. Et voilà. Mais aussi, maman, il y a un point à côté. Enfin. Une fois de plus, on prouvera que tu es responsable. Merci, papa. Digne de ce nom. Merci. Eh bien, je dois vous laisser. J'ai une course d'ailleurs. Il faut qu'il y ait là. Comment est-ce qu'on est en train d'emmagasiner le pneu? Ah, okay. Je vois. Oui. Toi, tu sors. Alors, ma chérie. Allez, maman, bisous. Moi aussi, je t'invite. Maman adorée. Papa loko azala gentil nakena na mikasola na eso moye kozala na quartier bala bana za gentil kenga mona kauza gentil pour ça ba nyonso bien nani ngauza ka jelas yango na remarkaki mpe nde osobisanga nde nalobaki naye osenga oso moye ezali opesa biso ata esika tolala na mama po tosali 3 jours tolala libanda ndako tozalaki ovanda wana nkolo mpongo abengani biso mpo mbongo garanti esilaki nde sikoyo nalobaki nasola na papa loko ozalaka gentil mpo esika tozalaki ovanda kuna nde papa kufi boye nkolo mpongo abifa atonga lupango na ye sikoyo ndako wana manzanza tozooblige babuka yango nde sikoyo mikolo nyonso bino mpe tozalaka leloko ya 555 wana biso ezali lopango ya camarade noka ya papa nde apesaka biso tovanda sikoyo nde papa kufi boye nde alobi atonga lupango na ye nde sikoyo tolali eske bino ofuta oyo eza appartement natia bacondition nayaki tokutani na James nabeti pa batour nazali na besoin tokutana ya James mwana wana ya James nde ayebisinga nani
Il y a James héritier. Il y a la bande héritier. Et là, avec combien il y a James héritier? Héritier, on a passé un temps. Il y a un mois de temps que nous avons na benga fade wana yo kondi make oboti mwana tina azo azana ngo ayibanga bakaleso ko po sengala taka monga pama ko shote ngala taka bakaleso pembe ngani naza fuwa moli desi yesu koyo akuma musara lokole yaza kana bakaleso didaso ya troba adidaso kaleso kana kula nzungu boy nde bakaleso na ye et puis omona eza ya satin oyo nani kakoko na kidumu bachelaka babina nini na stade de 20 mai nde bakaleso oyo amfoire akende komibenga héritier alunga bomanga bola mbongo afuta ponga na propose binoka biloko des choses biloko mibale soit en espèce soit en nature oyoki ofiniki matoi yo yebisaka bango yo héritier nani James yakala papa bomama héritier ngeser bon James papa na lati ya noir te papa James eloko ye noir oyo eza jean te bo jean eza caleçon papa yebila te papa talaka tinel papa omoni mutango bozolande oyo akosa bino héritier bon aucune des choses. Papa, biso za ambition exigence te donc ata awa kaka loko. Mais awa ezal pa mona bon ezal l'état ata na kacha ezaka des choses. Yango na yo senga opo. Presque na solo zaboué au côté de la chambre na ngana po mwene na zaboué après père ngam tuna na droit lo bana katsa lo ya parler o pe o ngana lo be ti. Boka na bio na boka na fanya pale. Que pas na parler boy maman bo toto boy na parler. Mwana yo na kubengana. Na banana kubengana no yo. So bengana leta okanga o. Tala oyo na kubwana ya para pa mwana nezala. Eh biloko yo kanga mwe mwana te. Le otula leta yo mto zo boko yanga. Bandi na fanda ka leta sarani. Yeso tokina leta yo lo. Leta mona. L'État a sa protection. Ah, l'on kuna di batel mais pas l'État zo ko ka serge batute to leke belé. Modèle na mopona bazo bota l'État sa kuna. James to solo no na papa. Yo ko yo mon ko ngom mo position ndako. Nande ka ulala ka wana. Mnona polia. Na uzoka met na dance na kati. Moi ndambo essence. Na tongo yemo kala na buzina e amitumbi. Papa suicide. Est-ce que ne penda yo lo ba pendo ça? Maman, tu as ça monter ma papa. Yo comme non nani. Est-ce que na nga check plus que papa si là. Répéta deux fois. Bonsoir. Bon ça mi balé. Nazana kantia na nga sikondi osokisanga. Ah, yo ndena c'est ça. Maman na mona kuna mfuela te. Yo na. Mwana ko solola na papa ndo po solola na nga. Tenyo yo salma. Mobuta pesa ka babele te. Eza ya papa ndi era ku. C'est bon? Hein? Tu organises? Papa, d'accord. Bongo esanga ki d'accord sa ebisio ngana eloko te. Alobi te ko ze loko te fini ngande. Avec ngana mosa ndumba. Ndoza no bala ngai te eloko te. Alobi nga ba façon mususu échapper ngai. Tala Ernest soyebi ko zala na droit te na mot à dire te et pas bino yebisanga na kasute. Okina biso grand frère ko finga ngate ngana ndumba te abimana ngate Ernest. Non, si c'est comme ça, tout ça divorce. Ah mais oui, tout ça divorce. Parce que nous dit matin qu'on a manqué de respect. Pour prochainement on a manqué respect. Oyebinga très bien. Yo linyo boya nga pona mambo d'Acosta. Bon, tant que le bec est bajara basi le kolanga. So yé ta linga yo tongai, mais imagine un peu. Mais moi na linga yo c'est moi ton nom. Pourtant on ben nga na misu na yo. Écoute, abengi yo na misu na nga na vandi wana. Azako loba o réagissait qui Ozaki pour ton frère. Bassa. Mais oui. Na lobina d'Acosta linga la moko soki réseau permettait qu'il y ait un quota en ligne à régler. Yo moi lobena ye. Est-ce que nako vanda pena ba fingalinga mwasi oyanga bonheur ngana vanda kimia basa s'il te plaît basi apembe baza sumengite na Congo Congo gang amobimba basi apembe baati so moni mutu pembe seke choko
siko chéri na boya mwasi muyonga to kabona kozo mwasi wapi bébé boya kosima te te na lobi boya Ernest moninga na zui décision suka to boya mon amour pardon komera ko tout mais qu'on a na kwa que ba so tu me connais bébé na melamo déjà ba boya na kapo di kamango sila ba o boya nga pona da Costa Barça ezangi voix na embelo indépendance tchatcha da Costa wali boma na mutu na yo mais n'habite monsieur qu'est-ce qui te prend nini ezui cerveau na yo ngam fulu faida sama moyo sali obi nga géré ba poubelle donc nabi ko beba mutu ko le kayo maladie ko la moitié yo a donné les leçons o a donné des leçons yo da Costa yo to batila le tableau oh yo faut pas ça te courir habillement monsieur mon besoin de ferme au PC ngana somme la Barça bilamba au fan aux à l'aise on a été si mon père venait ton père venait yo faut ça parler à père na bino ah Ernest, est-ce que tu es en train de crier sur moi? oui et si tu oses au moins mais raté dans béton ma bé ah bon mais raté dans béton kitoko yo nini zuyo donc yo vandi na yo boye na ebité il faut availler awa atala elateli na ye po yo bokilo na ye tonani mametali yo. Est-ce que tu viens de fumer du chanvre par exemple? Au sommelenga. Tu m'insultes à cause de cette prostituée. Tu m'insultes à cause de cette fille sans éducation. Tu m'insultes à cause de cette Barcelone en fait. Si je retiens encore son prénom. Ernest, tu m'insultes. Tu viens ici me manquer du respect. Yo manque moi si on a du respect. C'est ta femme? Oui. Tu l'as déjà pris en mariage? Et Laximine. Là tu l'as déjà pris en mariage. Tu es dans le faux. Et à ta fnaoté. Hein? Attends. Frangin, écoute. Je suis pas ton frangin moi. Je suis ton grand frère. Tu me dois du respect. La Costa. Et tu n'as pas... C'est là. Tu n'as pas à m'intimider. Ne me touche pas. Ernest, même par la loi de la nature, moi je veux te cogner. Likofi ya mukolo nzamba pambola yango. Je jouis sur toi au babengi droit de naissance. On a beaucoup mâchoire, vas-y. Tu n'as pas de choses à faire ici. On a beaucoup mâchoire. Tu ne vas rien faire. Nakobeta yo très bien. Bukaye mâchoire natala yo. Ernest très bien. Ernest. Yo, Ernest wala yo. Courage na ucho wa. Hein? Yebisa mwana no oyo eza mbala suka. Yo ndeza mwasi na ngaza mingano ki pesuka ye awa yela yo te donc alata kaleson etali yo te alata slip alata string et tof no te OK oh c'est quoi ça yo ezani mama yebisa ye ezani ni na biselo nini hein na biso envier makambo basi na bekisa yo te ya ne se pesa makambo basi te est-ce que ya comme papa na ndako ya sa papa tu sa ya yo na droit OK ça veut dire ya nini alma impoli oh quel faire omoni yo on va faire na yo siraona omona ngati siko yeba ngobie ngana mta ba fulu siko mutu na eransa ba fula ozande nini ko mekate Ernest omojo omeka susu omona dans l'action Ernest ezani latini anasema on ngobetanga siko betanga ko ngobeta ko sa betanga siko boni boy ko zo etani nyang ola tani ba komisa yo Ernest yo ola tani nyang voyou nyama imbécile bima na émission bima na takunanga bima voyou bima takunanga bima takunanga na mo ko sote bima na bino bima na do sa bima takunanga voyou nyama imbécile Nabi, aujourd'hui on se soit, on s'ani. Bima kuna. Bozo il est sous Ninyango. D'accord. Mon voyou, pourquoi il l'a makamou na ye? Michel n'a tout noté. Hein? Nous avons tout noté bébé. Où il est sous Nini ko? Moi dans le lobby déjà. Bien dans le lobby. C'est quoi, je vais te retourner au panier. Yo.
imbécile. Papa, nazosengoka merci ndenge tobanda na balabala olongoli biso libanda tokoti na ndako namoni lo nakopesa yo te mpo na apena eloko apesa te yango nasengeka merci mpo na bolamu na yo tonyokami na libanda mbula ebeta butu ekota naza mingi oloba te nga mama en tout cas mwana espekaki ngai viki aza mpe kamarali ya mwana na ngai moka kenda pali motema boma bon mama oliaka nini kokoti mingi mpo namoni yo bad mais eza problème te mama biso nyonso tokontra badifficulté nga ntango mama na mfoire akufi nazalaka moto na ngai yake miboma omwende obanda makambo yango baopesa merci ya sens te fo yebisa bao nde héritier du trône nde moto andime oboya kati depuis mama na mfoire oyo akufa nazalaki na moto te omwende makambo yo banda yango makambo baoloba eza rien à voir na makambo ya liwa ya mama na biso baosola makambo eza normal me yongo okeka busoba tobebana nde tobebana bon otyango entre parenthèse mama eza baproblème ezwi mama ngai nazomona kutu ntina ozolela te mpo kotala boye yo moko oza na bomengo mais ezaka likambo ya conscience oza na bafrigo na yo oza na banini donc oza na bacarton na yo makayabu mama papa naa na bafrigo te naa na mwana esayi ngai so bakarton makayabu to na basoso ezalaki bozala les bazoteka na bango bozala les mama bazango motu te akoya kotungisa bino sema parcelle nga azaka motu na betaka leta kala aya kata mai nalanda bango te résidé bango benga na tsomo bakata bina mai bofanda lobaka jour bakanga mai mabulu forage mai ezotanga nga vavi na nga lokola ke nazaka nga moko nga kontaka pu ya motu te epwani même ata enfale ozo bakaya kokanga bon débala zaka so na namuki na meli bien nanga moko poko na kina ka problème na mutu te kasi eza qui est responsable onga la je omona bla ba benga te bakangi mwana siao nga tiao nga de akutu obenga na okatinga mwana cho tiao kasi bon débalade tiao bon maman place na mine yango oyo balokate mari bozala l'aise merci maman tozala biso à l'aise auteka mama merci biso na bino yala koya tosali compensation bon abetire okwana ye mama wana benani babengaka ngosi seki na butu pene fa bolukela yango sila panjaka nango moloko bosoka ye silence to vivre obolito la na problème ni bakoti Papa, tu as sali des jours. Bolo kaka moitié moko tie etia silencieux.
uvi nini openza baninga nyonso okoma bafi nyonso fi aza kabelo na mutu abwaki ti kuna biso eza kaka bilateli yango kuta ezanga ata ntina kabelo ekuti na mutu toyebi mbula totya te soki oku mpona kanga fo yo nde okanga ngai na 500 ta ya ofuta ta mama oyo akanga soki naa nango nayo bien ozwanga ba 10 dollars na butu moko mina 5 mbai na ntongo ozongi na 50 dollars problème eza te est ce que ozwi no souci ya vie na yo et après okoma nani lobi na yo baesprit ekolokota butu na mibali nyonso na baoyepa na yo wana oyebi mutu moko na kati baesprit na atambola na tuna kaka bango ndeni basalaka likambo nyonso ezala En fait, Léa, le BP au Kindeki, tu ne m'as pas donné la suite, hein? Nakuti wana tunayebiso beka Karine Manessa depuis azuma batang bela ya Kinshasa te kati dakeleka yepa uteke États-Unis ba on tozaka na flat moko wana ba tunayebiso toujours tata yo solo la te tana komika yebisinga bila grande tana makamndenge ezabo bisaka papa to ya utekeleka biloko ni ndako yo mwana munga kuipa obetelo pe solo te dona zwe lo côté ba baleke belenga pe na sana lembaki nanga fana ya kolamba nazo ina ngai do baba ba mo ba oya lelo bien lobi. Ah bon? Mais Lélo, pratiquement impossible. Hein? Ou bien que Lélo n'a un rendez-vous. Rendez-vous, il y a une sous. Je m'appelle. Le soir, à Bengingaï, à Lobinangaï, à tout prix, faut tout coûter Lélo. Mais Oyebi, Alfred Ngamankala, à Manchester. Tu sais qu'il n'est pas Yaki. Il est ici. Et il m'a appelé à le but au coup dans l'élo. Ah, il fait une gamme à Cala, on tourne dans Manchester. Oui. Mais tu sais qu'il est ici. Oui, à son nom thé. Thé? Oh, n'aimez qu'à y a qui n'a qu'à te faire son adhésion. Il t'a bien un habit au coup dans l'élo. Ah, d'accord, mais chérie. Il est ici. Chérie, papa, il fait une gamme à Cala à Manchester. À Rocky matin, à tel peu qu'on est là. Oui. Oui, entrez. Bonjour, maman. Bonjour. Les gars, oui, maman. Où est le canagnon? T'es maman, non, comme tu t'es. Mama, oza moyibi te. Po musala ngozoka saki ya munene boy. Hein? Te mama. Bilamba na hoteli ko sala coup de main ndiki bilamba bakabeni nga mwa mapapa na mwa bilamba moko ndeza. Ngana za makasi na musala mama na lambaka na bomusaka ndaku na lemba pe otambola te. Ovanda wapi? Papa, biso tozala na bibwa. Na bibwa? Na bima kotoka pomba coup de main. Na ya kosasa musala na poma na zongo. Donc tous les jours, tu payes les transports Koya et Kozonga. Ce qui par exemple, Bazuyo, tu arrives à quelle heure? Après le temps est ermi. De toutes les façons, bonsoir Naïe, Nakena n'est pas Alfred. Ah. Ok, allez, merci. Comment on a? Comment on habite que vous vendez? Comment on a Renate? Comment on a Renate? Vous avez la banane? T'es là, ma beauté. Pas marié? T'es. Le roi n'a pas besoin de moi dans le sada. Nazo soyo. Mais nazo bendo matoi. Ngana ndako yo apanga na mobali naza bana mibale mibali. Na lingi bêtise te. Oyeli musana yo osali musala ici osali ni ozongi. Na lingi komona yo na chambre bana nga mibali te. Ata chambre mobali nanga o ngana lala na mobali ma. Kokota te. Musana yo osali salon osuko bilamba osukipe na cuisine na chambre ba visiteur. Na libane sili. Chambre pour ba chambre na biso kokota kate. Nazo. Mais ça que le souté. Je crois que musala lokaka saki moko moke. Nanga ba misaba kana basaka milete woko yiba biloko ozokenda na ngana ya kosuka na sima awa. Lokaka mo saki moko moke otambola nango ya munene ote. OK? Zela na libanda. Na habité bolingo nini okotambola bien so organisation za malamu te basa nalingako je t'aime de tout mon cœur nalinga un jour na ngai na toi en avenir mon meilleur
tu dois comprendre une chose. Ngai pas na biso. Pour moi, rien n'est gratuit. Nyonso eza difficile pour ngai. Atama ya komela oyo, ils ont la facilité. Alors le peu que je te donne, ndambo ona mona na beaucoup pour na kopesa yo, chérie s'il te plaît, il faut gérer. Quand tu le fais pas, aux utilisant le cola, n'a pas exemple à receveur, ou à la 20 000 lelo, à bien lié nyonso, pour le bien dans na facilité. Donc lobi na kobima, na rozo mususu ma bosani ki mutu ke ko beba, to ko mape ba boulete, ou soit ba roulage ba kangiba. Donc dans la vie, pour au comme grand, il faut ba robomba. Si ko ba besoin so tangelinga a, na ebiti na mitunga na mbongote. Non ça la monde. Ernest, nous devons comprendre la té. Nga lobi bonga commerce na okoka té. Na okoka na via commerce té, no ibate na banote kabilamba. Tona kenda ba Brazzaville. Tona kenda ba Brazzaville tondeni. Nga no lia subilia la té, so moni ba sentiment azala na ngoke. Pianga na oyiba batan. No oyiba makambo Ernest nga lingi yo. Un jour nzamba sala na grâce to bala. C'est ça mon souhait. Tout bas là, on a aventure de sauter. Le toco là déjà, donc tout colis déjà. Des fois, on a en position au moins que yo. On est tout bas là, t'es pour aller chérie. L'autre fois, on les aime pour aller. Chérie, on a qui aime conduction mboka té. Mboka était mon maman. Mboka était mon bien. Tu as télé sur la base de mboka. Nous avons la possibilité de aux à l'aise na zemi stress. Et là maintenant on a nos zemi on attend au moins on démboqué marché. Sans je suis trop long là. T'es dans long là t'es. Comment que moi bien. Chemise Zika, une chemise que moi je dois mettre. Et je mets une chemise on a la tête. Non mais c'est pas normal. Non mais c'est parce que je voulais mettre moi. Je ne voulais pas mettre ça. Regarde, ça va avec cette cravate-ci. Non mais ce n'est pas normal. Il faut d'abord commencer à accepter que ce n'est pas normal ce que vous avez fait là tout à l'heure. Ce n'est pas normal. Mais Nani Dazikisian. Mais c'est pas une chemise que je voulais mettre moi. Je ne voulais pas placer ça. Hein? Mais on sait rien pourquoi. Qui est Renat? Mais depuis quand tu prends mes histoires, on peut se rendre la bonne? Depuis quand? D'accord. Mais depuis quand? Mademoiselle, viens. Je n'admets pas ces gens. Mais là, vous venez de gâcher ma journée. Vous venez de... Non, mais oui, je vais partir parce que je suis obligé. Vous venez absolument de mettre ma journée à terre. Mais c'est ma chemise préférée, j'aime cette chemise-là. Et c'est chaque lundi dans la table. Mais non. Non, là je n'accepte pas. Est-ce que vous là, toi là, de par ton éducation là, tu peux prendre des coups sur le kilo de Zali pour que tu sois engagé ici. Toi tu me touches. Ernest, toi tu me touches. Non. Ernest, toi tu dois me permettre, toi. Le mot là, aujourd'hui je vais te tuer. Aujourd'hui je vais te tuer. Kofi, Ernest, bébé, tika. Asa mutu, le roi yo, asa me te kimio. Tu prends mes affaires en moi. Ernest, Kofi, bébé. Ernest, tu me moi là. Oui, tu vas me Pardon. Yaya d'accord. Maman est Gloire au Seigneur, que le bon Dieu vous bénisse. Sacerdoce Ratarate, jamais errata. Mes frères et sœurs, le 24 juillet de 20h à l'aube, c'est le rendez-vous sacré. Je répète, c'est le rendez-vous sacré. Et ça, séance, moko salama, il y a haute spiritualité. Oyo érotika témoignage na ba famille belé. 20h nous débutons le service, 5h service ici.
boulevard de la Libération, 17, derrière la gare. Place Yosa. Pourquoi nous avons invité? Pourquoi nous avons veillé? Ils ont veillé à la haute spiritualité, donc veillée du sacerdoce. La veille du sacerdoce, tous les coups sont permis. Il y a un ligne avant, il y a veillé ça là tout mi bengelanga, le bas papier aux ala ndenge nini. Parce que bon nganga nzambe faut batuba yekolango. Le sacerdoce c'est pas pour les petits enfants. Le sacerdoce faut oyekola. Il y a un ces plans là prêtre catholique. Mais toutefois bima prêtre faut ça là des années au maîtriser yango. Tant que nous avons maîtrisé le sacerdoce, c'est une difficulté à maîtriser. Babé to loka lisole lo mwa muke ou bangyo bi non auto yo kamo zala no ya na bi veiller le 24 c'est la haute spiritualité. D'abord na segi mutu sala taka la mana pembe séance c'est trop sacré. Pourquoi na bien on est sacré? Ba kanyon so résistant. Maman, ba lakela penda famille no mabe. Mon ba famille mda ba wiki to lakela o mabe. Bana basia kitoko ba balati. Ba mort subite. Force du mal et kota penza na ba famille baby sa mabota batu. Y a pas de problème. Les dieux o amona na ngai na mars na confinement. Ye wana zo bikisa. Zambo amona na synagogue, c'est le même Dieu. Zambo asale la Simon Kimbangu, c'est le même Dieu. Tu es mon invité. Écoutez, on s'est invité dans la veille 20h yoyi. Mende ozula ndanga sikoyo. Bengana loi prophète nous en a veillé le 24. Que dois-je faire? Il y a des cartes tu dois remplir et moi je vais juste prier. Pays nyon sozali. Ozola ndango zali na pays mususu musika. Be ozan espace Schengen. Mais tu es mon invité. Yaka na yo. Bongisa billet na yo. C'est préparé le 24 vendredi. Au commun avant. Au bandi ba séance na yo et le dimanche au lekana Sainte-Seine et Lambo. Mutu nyo soz invité. Au moni mo limo ya mari de nu femme de nu e umela na vie na yo et tika yo. Au moni ki ndoki ya famille ou vande sala misisa ta o bakufa batika bakoko na bango bilo na bomba contrôlera toujours batu et si là. Yom toza na Europe, tu rêves toujours tu es en Afrique. Au revaka zo sa misala makasi na kata mboka na bino village. Ici oyaki po sala makamboana te, mais tu continues à vivre cela na conscience na yo. Au bela rakaba maladie za ka répéter le lo biki le bobeli, le lo biki bilo kone mettre fin au nom de Jésus. Libala aussi kufi nango parce que ba bota banate. Ya on a ebisio veiller ya le 24 fin. To mettre fin na makamboana, surtout dit dimanche to sali 57 to ke na makamususu. Vraiment, après le 24 qui est le parce que nous avons aussi les belles. Donc, invité. On a eu de France. Tu es mon invité. Aux alliés na province, na moi musika, au Kozala Wapi, Yaka. 1 heure de Paris, 2 heures de Paris, 3 heures de Paris ne te dérange pas. On a Dijon, au Kokoya, on a Saint-Étienne, au Koya, on a Marseille, au Kokoya, on a Rennes, on a Lyon. Partout bisika Bozali, tu peux venir. Yom tozana Suisse. Il y a un problème. Il y a des vacances au Talibatuno Zongi. Mais la minute où il y a vacances, tu viens pour la haute spiritualité. Loba Père Konde n'a baillé ma cambouille dérangé ici là. Pour nasili ça. Yoga pour nasili ça n'a expliqué le mot salam. Tu peux dire maintenant il y a un gâté si na kenda ba veille le thé il y a un problème. Ngana obenga yo pour expérimenter nzambe nanga. Bika au nom de Jésus, soit délivrance au nom de Jésus. Mais le problème est ça simple. Et beto libakute, landanga lo nangana biso beto libakwata mukete. Suis-moi très bien. Et ça problème il y a capitaine nemta loba. Capitaine ngoza capitaine otoyeba ya masua no ya Jonas voilà. Le sola Jonas. Au moni capitaine wana. Problème est là qui a protégé masua na edindate. Pe ba équipier na bateau ba passager ba yaki wana ba kufate alobi bo na moni naufrage et salama mais na moni minute yo bateau na yaki bien mais je ne comprends rien pourquoi nyo dinda na ok rapide yé tout ça ni bino so vous allez na moni vous belé
ou alati lokola boye ou alati lokola. Alors chacun de vous mutumta belela nzambe na ye poto zwaka solution. Message ya capitaine ya mtezo intéressé na minute. Problème ezali ondimano so ba pasteur te ondima ba prophète te parce qu'il y a trop de désordre, trop aventurier ba kena bona politique, ba côté distraction, ba kema kambebele. J'ai pas besoin de ça. Problème na ezali yo sikoyo ngai na belela nzambe na po masuwa no dindate. Ba faire ne koya te mata. Bano ba beba ki ba bonga bano ba kota na ba diamba ba kota na ba drogue aux asusu à l'est malgré ça na mbongo tala mbongo ebele mais y a rien. Regarde tous les enfants ba détruits. Viens un peu na veiller le 24 c'est vendredi 24 de 20h à l'aube boulevard de la Libération numéro 17 il y a 4 prières nzambe aux invités nanga 0033 7 66 27 40 0D. Aux invités dans la veille, mais banda ko benga posa na facilité ya carte na yo pour na veille. Yom tolando musika benga ba famille na baza sur place, n'espace Schengen is malam. Comme la salle les amou. Ah, voilà. Chers amis téléspectateurs que vous nous regardez en ce moment, sommes très heureux de passer la vie sous le moment où il y a Kitoko. Ça dit j'ai une très grande nouvelle à annoncer je pense que nous avons passé le moment de confinement. Nous sommes tous en Congo et puis nous avons déjà déconfiné. Mais depuis que temps aussi là, nous avons ça, il y a passé les vacances dans le pour faire, pour la famille, pour une raison pour une autre. Alors vous aurez toujours besoin, vous avez la place qui est endroit où vous vraiment répondre à votre confort, où vous avez un banda. Voilà, nouvelle qui est autour de auberge chez Roger Funda. Et auberge chez Roger Funda est situé sur l'avenue Boleko numéro 56. Avenue Boleko numéro 56, dans le quartier Matungé. Na commune ya Kalamu pour la ndeko ba retourna na Matongé oui c'est-à-dire quartier autoza o ya avenue bo eza sur place avenue eza situé eza vraiment différent na Matongé boye eza place à Makele l'été eza place ya ba bafle l'été eza place ya Lukulu na té eza quartier moko eza vraiment différent na Matongé auto mesana ya moi musique ya moi Makele donc ah so ko vanda oza d'abord la facilité pourquoi parce que oza permis ya victoire ou ils ont permettre autant pour la facilement au Kénéba ville partout et puis à un moment de ce moment rassurez-vous parce que sécurité et ça mais avec les va bonina mi bah donc vous avez bloc bosser dans la penser ça permanent il y a le bosso courant ils permanent c'est-à-dire que SNEL déjà bazana des lignes à Baromoko et à part SNEL bazana peu de chouchou na groupe électrogène et à part groupe électrogène bazana peu sous na parole donc il y a Roger Funda à sali de façon que nous tous la maille aux la poso ya awa ça dit courant et ça vraiment souci na oté et na ouais tellement rassurez-vous que à part régime des eaux abisso ermoué qui ndaka ya Roger Funda penser aussi na bino atila no citerne ya munene où ils ont ça que maille au koki kozama mo ata mukiete et puis na ouais tali na kati ya sam na kati ya appartement awa je vous signale que cuisine est équipée parce que mingi boyaka vous avez besoin mingi ya cuisine est équipée et à part ça toza susu na etali télévision bon on a commis bon local et le hôtel donc abonnement au coût déjà ils ont un permanent et puis il y a des voitures à louer ça veut dire voyez vous avez pour ça déplacement partout le monde qui est la voiture ils ont à louer je pense que ah dans un salon d'arriver du ça ça dit tous dans un salon tous dans la kit na biso il y a je vous l'ai pensé là aussi la biso salon déjà qui toko ya mo bato baza maye ba otimbela nako déjà tout social amour ba film na biso juste des arrivent façon à représenter bino boteza awa donc tous dans salon la biso télévision zali et puis tous a p na o Italie Malibi c'est-à-dire speed ezali ils ça vraiment makasi ça dit na zawa non na yate mais c'est comme si naza déjà kuna awa tous la couloir c'est-à-dire tous dans la couloir na biso na kati ya couloir awa tous dans la cuisine tous dans la salle de bain et puis tous dans la deux chambres donc format où tous dans la format il y a deux chambres cuisine la salle de bain voilà donc awa tous dans la couloir c'est-à-dire dans la couloir awa tous dans la cuisine tous allez visiter la cuisine patientez-vous
awa toza na chambre et juste na nsima derrière cameraman nanga toza na salle de bain mais na baino na chambre mpona lakisa bino place bano kolala. Voilà donc chambre na yo kolala yango oyo parce que endroit ya kobomba bilamba ezali place oyo bobando tia biloko na bino mais awa eza juste kaka espace oyo ezopermettre yo kolala pongi metu yango oyo. Je présente les lits et puis les thé doré aux anamo yangwana. Donc voilà, à les chambre, vous avez aussi un endroit où il y a regardé rien que l'eau nayo, bilamba nayo et puis autre chose. Ici c'est juste pour dormir. On continue. À dans la chambre, un élément très important, on a dit que surtout ma maman, tout dans la chambre lié, est-ce que cuisine est ça? Donc voilà, cuisine yango yo, vous avez place dans lamba, ça dit cuisine est ça équipée. Vous avez un réchaud vous avez un congélateur, frigo, début vous avez place à vous. Ça dit awa ici pour bomba. La salle nayo, biloko nayo, tout ça. Donc voilà. Comprenez que pendant que tu es sur la voie, clients a déjà donc au monde moi je suis allé. Et puis voilà, leur cuisine ils sont vraiment très bien équipés. Et puis nous avons la marque nous avons salle de bain, je souligne que Maya Montouza, c'est-à-dire Maya Montouza, voilà, donc voilà, en général, Montouza n'a pas awa, et awa la carte, des cigarettes pour eux, au bomba, bilo na bino, et continuons, voilà. Je pense que tout ça, une présentation, il y a auberge chez Roger Funda, au moni tout les awa, mais au milieu c'est ça à mon côté, c'est-à-dire les amis satu, c'est-à-dire à la C, nous avons avec des chaussées, nous avons deux niveaux, ils ont des polos la mission et au milieu ça mais à le but est-ce que puis les amis là pour ça en tout cas je vous rassure que cela là nous plus on a la télévision au camp, c'est-à-dire confort sur le monde à côté sur le monde cela est nous plus dans au camp mais la ligne bien juste dans la numéro dans la C numéro à France ils il y a Roger Funda et puis il y a Kishasa ils ont montré ça il y a trop hasard pour gérer ma camion à Robin à Bango parce que plus mon doigt sali une semaine on doit sali 2 semaines on doit sali 3 semaines tout un mois en tout cas bon foot a pris morté ça on doit subir score mon on doit subir quasi on se pas quasi ça la prix mais plus par rapport à l'avantage et mon doigt ou même ça la prix qui au foot mais rassurez-vous que ma prix pour la même moto ça une semaine même 3-4 jours les ont vraiment abordable ça dit format au moni awa ils ont des chambres salon cuisine salle de bain cuisine équipée puis du colobé et ils allaient à la chambre mon corps ils allaient du colobé pour servir on a séjour sur passer n'hésitez pas à vous contacter par numéro pour passer la séjour voilà merci.